lelo bato misusu bazoloka tongo na nzela po ani batya eka bamonaka ya yebi kofinga bakotia ata kozala pembeni ya leader te mais azalaka deya pembeni ya bastaff ya leader po ye pa fingelaka biso bien donc makambo yango ekoma bongo mais neti nga soki mpe le roi de la forêt atikaka na ye ngai te na ngaka nasala na nga mpango te ke nafandaka nazoforce kolobela motu mpo nazalaka déjà fan ya le roi de la forêt bandakala mpo nga mare akulutu na nga tanga na le roi de la forêt so oyoki abwakaka anto ngwala abwakaka trop otaki mwa mwasi aboye azobimisa me so otali bosantika aza na famille me makambo oyo azosini yango ndenge nini sekonti na ye ata moto quartier azalaka ata bloka bandeko nyonso ata moto abalabala na bango azalaka te na vraiment basemeki donc babiso baza baparent na bana na bango oui. Pour le roi de la forêt abengisa batebele abengisa papa Josa Nyokalongo abengisaka maman Biliabel abengisaka Fabricas abengisaka Héritier abengisaka papa na biso ba Yuda di Congo abengisaka mo batebele parce que tellement demande ba fils ezalaki mo ebele bato ya ba faible ou ba bangaka bato ba monaki événement ezaki des événements mo linga etikala ba kenda balobi ke le roi de la forêt bato azo mema orchestre nazo maka 10 musiciens o nyonso batikali bangulu vraiment mais to kenda koyoka ngo na kati ya ambassade puis batangela biso na kombo ya mutu wana vraiment Richard OK to continuer comme tu as par rapport à concert en Degunabiso Héritier Watanabe Go lelo il faut to comprendre le logo mo ndeko Sandra ba concert eza sonde tsakalate ba concert na biso akala ezala comme de 21h à l'aube motebi ke na kosa na nga manœuvre ata na 21h na 22h 0h 1h na kokuta concert mais lelo eza sou bongo te ba concert combien ba 3h du temps 2h soki leki mo muke 4h du temps parce que toyebi makamba poto ndenge ezalaka moto mususu le mususu jour à concert ye pas salaka ezo sengala mususu fois mamusala 20h aya se préparer alukaka ki depuis ba concert ngo za tele mususu za pemele mususu za pe musika akoya pe bwakuti concert esili babiloko zo sala malelo ya ba ndambo bato ezanga ki to comprendre ngo za normal mususu po nini Héritier monanga ki na finga ki mutu wana kotela ki abomemanga poto omoni place ba penser na bango ezali eza siko likambo biso na bino to sala effort to beta c'était pona ko boma makambo o ezali ko bomela biso culture na biso ya musique ya mboka monde di TikTok donc ben ko senga batinda Ange Michel talaka non bakanga ngokaka na seconde me mokili ningana donc TikTok bénéfice eza kuna ezaka matalana donc sans matalana donc on moni bato matalana ba yebana kulikana bato mona mutu mo uta nil pas mettre maza muta matalana finga ka bato ya kaka boso moni ka mutu mona makambo atake yi baye ko tidna mbongo ndeti to tikali na journée moko pour na voyage tant to comme on bateli service ni babi baye ba orchestre kuta minene bazalaka fa ba voyager bayaka avant 2 semaines ou avant 10 jours pour na ko sala procès na bango bondenge ni bino voyage za soki lobi na boye ko senga autorisation de sortie lelo et ça tellement impossible balobi lelo te ba journaliste bino ba lobeli ya ba musicien na ba bureau ndebo ko bomaka musique bon soki to loba boye omoni bato bazo sala makambo wana ba comprendre que ba leader o ya ba génération lelo bazo sepela na mingi ko finga bazo sepela na mingi bato balobelaka bango bato na bango mabe ozo comprendre donc pourtant to yebaka kala tant to yebaka guerre ya Jibe na Wira to yebaka ezalaka na Blaise Élément na Sankara de Kunta bazo bomana bazo sala makambo na bango mais ezalaka te ke au mona fanatique moko bo finga ka bato nani te ezalaka 2 personnes na orchestre mais lelo komaka kataza na fanatique asalika swagi na ye ba journaliste pas baboyaka na bango te Masandra Yambanga ndeko Adrisha pesa biso mwa moke basangwa Ranson afato kini mwa moke na makambo to yeli awa ouais moi na mboka Ranson aza vraiment en bonne santé l'obigu tout déjà kenda qui enregistrement générique à Sikatozo Boaka pour toza vraiment chargé trop na makambo ba concert je crois Kalaming orchestre mon bazo voyager bazo kende Belgique pour na festival café couleur café donc bientôt déjà ezobetamana pendant 3 jours les rois de la forêt invités après on a tozo on pour na to continuer ba préparatif na biso ya le 18 octobre pour na événement mené toza nango ya Adidas Arena bon ce qui chômage leki mingi biloko koteka na wenzeze bele koteka na yo lukata nini mais koluka tege pour le lo batu mingi ba fandeli chômage na makambo ya biso au moins benake mutaza ki peno mo apena PDG makoma porter parole mutaza commerçant comme porter parole mutaza nani toujours comprendre ti ba boto la biso na cop na pesimbote na Paulo dos Santos Guerrier motomoko bien donc Baudry Mata de l'Union européenne PDG Alain Bagata voilà wa eli biso agence qui toko la man du ciel na kati ya mboka Luanda donc na mon niveau na nga kokoma leka prêtre
mwana liboso mama tikela biso donc ya soutenir biso tokoboka boka batu mingi to eze émission radio na sepeli mbote na ingénieur Trido Bravo na sepeli na Star Dodi et puis Sandra petite sœur propre à Tikarangaïté donc mbote na batu nyonso donc na sepeli est-ce que biso ba mibali oyo tozalaka le mususu ndenge tolobaka ke ko bwaka docteur Timothée ko bwaka mbala moko mibale misatu minei na tamoko me beto eza malamu na baki na kotuna et pas docteur Timothée sexo anisi musala nango ezali pona ko bimisa tokoloba nini bosoto na kati ya nzoto ya biso bato donc musona ezali pona ko bimisa bosoto na kati ya nzoto ya biso bato ezali pena esika moko te ya kosanga ya kobosangisi nzoto mais eloko kaka mibali balandela kango tanga zosala sexo na azosangisa nzoto na mama na sima kuna na anise ndenga azokanga peni anise azokanga peni siko ezesala peni elengi donc mibali balandela kande elengi eloko ya mibali tolobelaki keno ko contrôla kabiloko ya kolia biloko mingi pe tozali kolia ezali comme la biso maladi na kati ya ba nzoto nzamba pesi biso mbasu maladi tobengaka lelo mbasu ona ngola tobengaka tala yango wana donc maladi wana ezalaka infection to eza pena maladi eza spirituel soki mutaza koyoka pasi azosuba azoka na se albumu pasi betaza kosuba makila betaza kosuba tofina tolbaki tango moni eloko mo eza kotambola malamu te na kati ya nzoto nayo kende komona munganga wana kaka activité sexuelle parce que biso pe tolobaka mingi yo moninga robo mususu alobi ke infection na nzoto ya mwasi e manifestaka mbangu infection na nzoto mobile se manifestaka penza maleme mingi bongo ya biso bato asengaka na mukolo na mukolo opesaka ye 8 heures ya pongi po apema moi ta muke po na kolala yango mono kola mukabo ba mitu pasi voilà yango wana docteur Timothée po tozana bandeko basi mususu oyo ye amona kabongo soko sali bonga bi mobali nanga vraiment c'est que pona mi mo pa ba oluka bakisa koko omela mais ezape na basi comme ko bengo za posséder ezape na basi mususu ya linga kango vraiment moko mibale misatu mais etana bandeko basi mususu pe moko na pona ekoki esa tolobaka yango avant ko banda yambo ko banda kosangisa nzoto bo banda kanano na bakarese ba préliminaire bo banda na ba préliminaire na bakarese bo simba na moko na mususu isiko ebike na ngape na so basimbinga ngape na kokokate ko boye ko sala sexe bien abstinence et échouer babaxi formule ya préservatif ba monika non échouer lisusu ba ebisi biso lisusu fidélité donc kozala kaka na mwasi moko bete mobali moko ba moni ke ba méthode wana eza ko échouer mais ba méthode mususu oyo bato ba yele ba eko pesa biso na simbala simato kolobela yango ezale mingi kozwa traitement en raid et likambo oyo ko sila soki okay kosangana na mwasi bete soki okay kosangana na mobali na si makambo oyo tali kosangisa nzoto ya mwasi na mobali e bombi ba makambo mwa mingi esunga kabiso po santé za la malamu po nzoto za la malamu esunga ka presque ba organe nyonso ya nzoto to compare lelo tango moto za kolela malamu te to kokoloba ete na 2030 bete na 2035 eza na babokono mingi ke kota parce que olela malamu te baso bavandaka na mboka balandaka kilote bazoka ba traitement biso tozwaka te batambolaka ndenge alingi pe babotaka malamu koleka biso toza na kati ya bacapitale tolandaka kilo ozwi bavaccin nyonso bango babotaka pe akobota sans problème biso kokende kobota pe kaka bakata nayebi te soki ezalaka pe kaka manke ya baphysique yango to ya kotambola nyonso ezali ezali kocontribue ndenge tolobaka na vie na bato bavandi mingi na bamboka eloko nana ya malamu baliaka babiloko ezouta na babilanga e moko mususu kubwaka mibale sima match esila te esili docteur Timothée siko bongo eza mabeto malamu to eza maladi to eza likambo fo ba traiter ye to eza ke ndenge penda ke ye régime ya nzoto na ye esengaka bongo soki pe mobali ozana
mwasi mususu libanda tango zui na traitement na mwasi na yandako o pe kuna kende ko yebisa yepasa nini azwa traitement so ibo zui traitement bino nyoso malade ko nini ekosila siko malade wana to kobenga ona kombo nini o yazo ko expliquer biso infection te sikaba wana eza ba microbe mais siko eloko ekosala ke to zwa ma kombo maladi eza tango akosalisa l'examen ngi ko ba kena ko sangisa nzoto esungaka mingi pona ko batela biso to ko kimisa ba maladi mingi na nzoto na radio Chiche ezali na retunda ya Korea en face ya démonstration kinanga omoni biso ba mbote bisous ciao ingénieur bravo P Gilles na Misapi Toleka.